ndeko aosenga conseil bamama na nga, ndeko mobali aosenga conseil. Histoire ezali mobali aza na mwasi na ye babalaki na mboka Congo Kinshasa, basali mariage. Ntango basali mariage, mobali ayaki liboso na mboka poto avandaka na France, mwasi atikali na mboka ya Kinshasa. Mobali asali nyonso abundi ndenge kaka mibali babunda. Bino mpe boyebi mpe barealité ya poto, mokanda nanu te. Voilà, azovanda mpa bandeko, azovanda mpa bakamarade. Ntango asisi kobunda, nzambe apamboli ye, mokanda emonani, ndako emonani, bandako ya mwa moke kwa, ndako emonani. Azokangisa mpe bambongo, azoekonomize, azwi mbongo, abengisi mwasi. Bandeko nanga abengisi mwasi na poto, mwasi aye. Kokoma mwasi aye, malembe, mwasi mpe abandi kozwa rythme ya poto. Mobali azoyebisa ye, awa boye, bakamarade eza bien, mais bakamarade ezali vite mpona construire, il y a un temps pour tout. Ntango ozala mpa na bakamarade, oza na bakamarade. Ntango ozala na nga mobali na nga, oza na mobali na ngai. Ntango ozali na famille, voilà, mobali azoexplike. Bandeko na nga, mwasi abaluki, mwasi akomi nguma, mwasi achange na ye. Aza susu mwasi oyo azalaki te ntango azalaki na mboka Kinshasa. Mwasi akomi ayibi ko badroit de l'homme, badroit de la femme na mboka poto, boye na boye. Baninga nanga baboti mwana moko, baboti mwana mibale. Baboti bana mibale na mobali, na ndeko ya mobali. Mwasi abandi kosala, azwi mpenza rythme kwa. Mwasi abandi kosala, eumeli bazopesa ba détail. Voilà. Mwasi abandi kosala, bazwi mpe ndako mosusu, bazaki na ndako ya moke, baconstruire na ndako ya moke sikola, baza na ndako ya monene, ndako ya HLM, ndako ya leta, mpo bana mibale, bana ndako ya 3 chambres, ndako monene, epi bavandi wapi na kati ya Paris. Baninga nanga eza kutu te Île-de-France, bino bato wana France, baza kutu na banlieue te, mais Paris. Ndeko ya mobali alobi, mwasi aza sulu ndenge azalaki te, azoniokola ye, kofaire souffrir ye. Mobali alingi mwasi makasi, mobali alingi ye makasi, bandeko nanga azoniokola ye. Obalanga, mais kobala eza esclave te, donc vraiment mobali ayebisi nga makambo mosusu kutu na sote nanga. Mobali mwasi aniokolaka mobali, soki abimi atiki bana, soki ake pa bakamarade, soki ake ambiance boye na boye, ça va pas. Moko mosusu mobali tellement kande mati asimbi ye na nzoto, mobali abeti ye. Ayebisi nga na abetaki na ndenge ya mabete, mbe bambata mpenza, omoni bambata mibali so baza na basiliki bambetaka mpenza mbata, so mpe perike elongo so mpe loka lito ekatani bambata mwasi wana azwaki bavrai mbata vraiment. Po akendaki fete, mobali ayebisi ezonga heure avant, na boye napekisi oyo tokende fete, zonga heure avant, po bana mpe baza. Mwasi azongi 4 heures du matin, mobali ayebisaki ezonga avant minuit. Ezalaki fete ya bajournée, moni bato mosusu basala bafete na bango après-midi, ebanda ata mosusu apartir ya ba 15h, 16h, 17h. Mwasi adepi akenda azonga 4 heures, sola masanga. Mobali alobi nayebaki yo na masanga te, nayebaki yo na bajus, nayebaki yo na bakoka. Mwasi akomi différente, il y a un avant et un après. Mobali akomprendre te, abenga bapasteur moni bato mosusu bazala na bacommunauté pastorale oyo bakoyede bato mpona bacouple. Voilà, mobali alobi nakomi eti na baniveau nasola na bapasteur, parce que nangi te koloba na famille na nga, parce que nga mfuna bomba mabe ya mwasi na nga. Ozomona mibali ya malamu, mabe ya mwasi na ye abombi, alobi na mwasi famille ya mwasi te, ye moko aza nkesango. Ayebisi nga nakomi na niveau ya bapasteur baninga, bapasteur baede mwasi ya moninga mwasi, bapasteur baede, bapasteur basali nyonso.
eloko te. Mwasi akomi différente ko, akomi différente. Abi so boye toboyana, so boye toboyana. Mwasi azwi décision aboya mobali baninga. Biso des fois basi toza méchante, hein? Parfois on est bonne, parfois on est mauvaise. Boka lisolo lisapongi. Bayaya nanga boka lisapongi pesinga pasi na mawa. Baninga, non continue suite. Et umeli. Pasteur aloba boye te. Sœur en Christ aloba boye te. Maman pasteur akota kokota te. Boye na boye. Bakomi na niveau mon bakomi osala chambre à part. Mobali alala na salon. Mobali akondi, mobali aleli na miso ba pasteur. Aleli alingi mwasi na ye. Abi nasala ye mabe vraiment na se sacrifier. Na tinti ba billet, nasali ba billet nyonso ya. Ozaki kuna na Kinshasa. Na okomi na poto. Obaluki elinga. Vraiment toka na ebongo. Toka na ebongo. Toka na ebongo ta. Baninga. Moi c'est a changé alobi. Alinga aso mobali te. Aso na bolingo nete. Aibise ba vérité. Mobali alobi bon. Mobali ayebisinga nazo avancer, hein. Muna nazo avancer. N'empêche kutu tous les détails te. Mobali alobi na ba famille. Tokomi na situation oyo esengeli. Ye mwasi osala ba scandale. Osala ba scandale skoto osala nini. Mobali andimi. Bozoka. Mobali andimi a se sacrifier azwi ba appartement ba colocation. Mobali alobi lokola pe eza te. Wana za bana wana ba bana nanga ba makila nanga. Nalingi problème te. Nalingi nanga problème te. Mama o gagné. Nasali elo te. So nasali mabe nzambe na likolo azomona. So na futekelaki yo billet nanga mpona mona makamba boye nzambe na nga likolo amona. Mama ngaso nasalaki yo mabe kobima nanga nazobima mabe yelanga. Makamba mabe yelanga. Lokwa nga nasalaki yo malamu. Ngano toboti, ngano nabali yo, ngano nasali makambo nyonso na honore pa famille na yo. Yimto retourner nga veste, ofuti nga monnaie ya singe. Osali nga mabe, mama nanga. Lokolo toboti bana mibale, natikeli yo ndako. D'accord? Ndako eza na kombo nanga. Yo pe ya kombo nilanda na sima. Mais c'est pas grave, na mobali, na obunda. Y a pas de souci. Olobi na ope na monoko lingi nonga sute, obayanga, boy na boy, boy na boy. Tolinganaki pour le meilleur et pour le pire. Tolinganaki na esengo pe na pasi. Pire onga na sali yo na ebite. Y a pas de souci. Aipsinga muna, e umeli, na nyo kwami. Likambo na osula na yo. Eza likamba une journée te, eza likamba un mois te, eza likamba une année te. Banda to uta. Bolingo na amour na ngai enfance, amour na ngai école, amour na ngai Kinshasa. Na ye moi c'est abaluki elinga. Moi c'est abaluki. Après bandeko nanga mobile akei. Lokola mobile azarane na musala na situation ya bien. Moi si atikali na bana pe bazokola mobali ake na a refaire vie. Comme on dit reculer pour mieux sauter. Mobile à refaire vie. Pourquoi la mobile a un bagage naï intellectuel à refaire vie, à recommencer, à foutre ba colocation, à vendre des pas bateau, à foutre colocation. Mobile a zaki na France, baninga. Pourquoi la mobile a une bonne situation, à tsala ba étude na tanga, à le bara ba langue mi sat, à le bara français, à le bara anglais, à le bara allemand, bande konanga. Mobile a moni moyen te France et Simbate à pardon là Kinshasa à Londres. Okende Londres à makambo nyonso efungwami. Ndake monani pona poste wana azui. Ausala na ayepsinga na sala na binu boyebi au bazana ba tout ce qui est DRH, au bazar ressources humaines. Le quoi ba moni le bar anglais, français, allemand. Waouh. Et puis c'est parfait. Na langue maternelle na lingala. Balobi wow. On va la ba voyage, ba meeting un peu partout. Ebsinga ndeko mobile ebsinga ton azaki na bana na France na ozo loko l'équivalence il y a peut-être 3000 €. Mais kuneza loko ba 5000 €. Voilà.
mobali azwi vie ebongi makambo nyonso ebongi ndako kuna emonani makambo nyonso bana mpe bazokola ntango mobali soki de Londres alongwe Londres ntango aya kotala bana na ye ayesinga ye mobali ye mwasi azopresente mobali mosusu voici mon copain ma boyfriend mobali nanga copain nanga papa bana alobi oke problème te papa bana yebisi ye so oza na mibali no c'est mieux ezala libanda kokotisaka mibali no na ndako te ngai na bana nanga mibale ya basi nazoprotege bango bitumba olinga nga kaka esi toboyana naza libre nakoma libre liberté natikala libre nasa oyo motema elingi tika nga esi toboyana mobali ayebisi na ye te mpona soni naye kotala bana me napesi yo juste conseil mwasi aboyi conseil mikolo ezokende bandeko mwasi yango na mobali oyo apresentaki papa ya bana na ye esimba te quelque temps après mobali mpe ayaka po ye moto asalaka plus navette komona bana que bana po baza quand même mwa bajeune fille bazokola voilà baza nano bamineur aye lisusu mobali ya mibali mobali alobi oyo namonaki journée ezaki oyo te esili yango osiko mobali nanga sika baninga ayebisi nga muna mwasi ya solo ezalaka ya kitoko te ya motema eza caractère esimbi pe te na mbala ya mibali kaka boye moko mosusu fete ya famille lokola fete ya famille nasengaki bana baya na mama ya bana mpo nga na problème na ye te bana mpe baye na fete ya famille voilà mpo ezalaki fete ya famille ya kote ya mobali asengaki bana baya bamona bandeko batata mwasi baoncle bacousine baniese etu c'est normal maman aye na bana atika bango moko te baninga mobali amoni susu mobali ya misato moko te mibale te misato mais mobali alobi mais finalement mwasi ta en tout cas basi mobali asali kaka abi basi esili te mokolo mosusu baninga mwasi abengi ye mama bana abengi ye abandi kolela papa limbisanga so mabe ezalaka limbisanga ozaka mobali nanga nalingaka kaka yo nayebi te loni esala ye nga boye na boye nabandi koluka bapasteur nakomi kosambela tozongana kaka tozongana papa nanga tozongana yo ozaka mobali ya vi nanga kanisa omemanga ozwanga na kine oye nanga na poto tosali vi kanisa nga ata na malamu boye na boye mwasa bandi olela aza kolela bolingo eke wapi azokolela mobali ayebisi ngasi nalimbisa okala oza mama ya bana na nga na oyo eza jusqu'à la vie parce que toza na lien toboti bana me nga na oyo bolingo abupia bolingo esila ndeka mito oyebisaki nga bolingo esila ngai mpe nazoyebiso lelo ngasi je refais ma vie nazala na mwasi kala mingi te nazobala ye ntango naobala ye nakokutisa na ye nakutisa ye comment je peux dire ça nakosala na bakutana na bafille nanga mpo akozala belle mère na bango mais na ngai nazwa temps nayeba vraiment si cette bonne personne mpona présenter na bafille nanga mpo bana mpe bazokola nga nao esila baninga nanga ye mobali ndeko mbala mpe atuninga conseil sikoyo mwasi na ye ya sika azobanga abi eske yo nga nono toboti te yo soboti bana mibale nga nono naboti te yo lobi olingi nga mais eske ozala na mawa te ozongela mama bana na o mpo bino mibali bozala bo mwasi tellement alelaka tous les jours alela bazonga tous les jours ye kaka c'est comme ça bazonga na kaka na papa ya bana na ye sikoyo mwasi ya sika azobanga atie sikoyo bolingo yango na stand by asali break
albinga namoni clarté soki bongo tosala break to réfléchir non mpo nga non naboti te nangi te nakota na monde moko to mosusu na oregrete mpo naza nano jeune yo oza nano flou na relation wana ndeko mobali alobi mona nasala nini nalingi mwasi na ngai ya mibale oyo makasi naza bien na paix du cœur mais entre temps mwasi na ngai liboso kobenga nga koderange nga kobenga nga ekoti confusion na confusion wana le gars il sait plus quoi faire il est perdu par mama ya bana nga nayebisi ye franchement na nyonso ndenge mwasi ya yo ya mibale ya sika ya biso bosala pause je trouve que c'est une très bonne idée ndeko ya mwasi en tout cas nga nde nayoki histoire je trouve que c'est une bonne idée ndeko ya mwasi ndenge odeside osala pause ndeko ya mobali mpe nazoyebisa o ndenge mwasi ayebi so bosala pause oyebi pourquoi le temps repère les choses le temps fait les choses sala pause sambela okomona nzambe ya likolo aotiko te akoéclaire sur la bonne voie soki bozongana na mama mwana wana nzambe mitayebi mais soki yo au cœur na yo ezotouche susu te que ton oui soit oui que ton non soit non ndeko ya mobali ozoyoka que ton oui soit oui que ton non soit non kotala bana te bien sûr eza bana na yo mais ndeko na nga bana baokola bana baosala vie bana à partir déjà ba 20 ans baza déjà na vie na bango misusu kutu carrière na bango eselançaka déjà dès ba 18 ans sikoyo yo osala ndenge okovivre na mwasi na yo bobota bana juste pour bana juste mpo na bana baokola baotika bino baokende mpe basala foye na bino sikoyo yo ozala malheureux donc réfléchir so omoni ke esika oyo oza ya mwasi ya mibale nyonso ezokende bien makambo nyonso ezokende bien balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur ozalaki malheureux na mwasi ya na yo ya liboso obotaki na ye bana eza fruit ya bénédiction toboyi te mais soki ozomona bolingo ezosimba te na mwasi ya kala ye moko alakisi yo deja kalingaki yo te asali yo deja tous les coups oyo obetelinga yo mpe naye koexpose yango na toile donc moninga mwasi ya mibale ayebi yo réfléchir basali break donc ndeko ya mobali nga selon moi tozela mpe bacommentaire baninga baopesa mais selon nga tia na se balobi reculer pour mieux sauter non réfléchir ndenge mwasi apesi yo bosala pause zala pause sikoyo tia les choses sur contexte nango tia eloko na eloko na place nango oyebisi mwasi na liboso nazalaki na yo nalingaki yo tosali vie toboti bana eza fruit na biso esimbi te sala vie nao olakisanga bamibali misato nandimi te nozala le 4e même si j'étais le premier non na ngulu te mpo nakota na potopoto sambela nzambe aguide yo me nga bosana nga naki mwasi na mobali me naotikala toujours papa bana na yo mais sikoyo faut respecter vie na nga sikoyo eza privé faut respecter quotidien na nga parce que naopartage vie na mwasi mosusu naolinga respect po respect opesa bana mpe baolanda na nga na conseiller ndeko ya mobali atia base c'est dans la base que les choses se construisent voilà à se laisser faire te en tout cas ndeko ya mobali j'espère okinga conseil na nga mpo na nga namoni ndenge mwasi ya mibale ayebi so bosala pause pendant que bosala pause yo mpo ozobongisa na mwasi na liboso wana kotia babase il faut sali yango reprendre bolingo no na mwasi na mibale bosala vie bobota bobalana en tout cas ngai voilà avis na nga nazaki nango mpo na yo en tout cas histoire oyo bamama na nga bayaya banzele j'espère que édifier bino mwasi sage atongaka ndako yo oza na ki na bapasi bamemi yo na mboka oyo mwa bamoyen eza mwa facilité eza mpona osomba bapate mpona osomba tissage mpona osomba rouge à lèvres voilà mpona ozwa mpe baaide sociale eza ouais, voilà mpona ozwa baaide
baaide sociale eza ebele awa na mboka France, peut-être na kini eza te, oza na maladi na mboka mosusu na kini fo futa nono, alors qu'ici c'est le contraire, basoigne yo après ofuta après, bozomona. Donc réalité ezali totya nzambe liboso, tozala na reconnaissance, moto asungi biso topesa merci, moto akabeli biso tobenga ye moshina te, moto asungi biso tozala na reconnaissance, tosambelela ye. Ekozala motu mosusu, ekozala moto nzela, moninga, mobali, mwasi, voilà. Au contraire, prière na biso ekobénir na yo na moto apesi yo oke liboso. En tout cas, ezali très difficile ndeka mobali abeteli nga lisolo, très difficile. Basi ebele baza na baka wana, bazaki na kini, mobali amemi bango na poto, bachangele mobali face, bakomi méchante. Mpona nini? Po bazwi mwa bijou, bazwi mwa maquillage, batie mwa tissage. Wana eza barajou, mais intérieur na biso tobongisa. Evie eza moko. Bandeko so mwasi mobali alingi yo, bolingana. Po mutu so alingi yo aza yuma te, aza zoba te, eza motema nde mte lingi. Ame na ye lingi yo, bomona ngo léger te. En tout cas, j'espère que histoire oyo eteyi biso babasi, eteyi biso ba maman banzel, tozala sage. Moninga memi yo na mboka poto, oyebaki mboka tozaki mopaya, okomi na poto, oyebi makambo nyonso olingi obalukela moninga. Mpona nini? Sikoyo ozwi nini ndeka mwasi? Ozwi problème? Otiki A, okomi na B esimbi te, okomi na C esimbi te, okomi na D esimbi te, sikoyo olingi ozongela A. Non. Faut réfléchir avant d'agir. Eza pasi. Donc soki ekopesa biso ba leçon, en tout cas na yoki na bangi makambo, po makambo ebanganga. Tobanga makambo, po makambo ebanga biso. Vraiment. Sikoyo bana boboti, éducation nini yo maman ozosala ba acte bopesa on na bana. Les chiens ne font pas les chats. Tosambela bana ba reproduire éducation te. Tozala mayele, tozala sage. Tozala sage. Et puis singa pasi na mawa. Mais Dieu est bon. Osala mutu mabe, yo mutu ofuta. Omoni lifuti na on. Mobile azuke na Londres, aza na situation bien, akuta na mwasi ya bien, yo nyokoli aye na yo, achie yo a na poto na France, oboti, oyebi quand même maternité, bazo bengo maman, mais non, on valorise ki maman na ote, onyokola papa batu. Siko respect eza wapi. Yango ndeko mwasi, ngaka avi nanga, conseil nanga, moni na la vie, rien n'est trop tard. Toza na biso ba parfaite. Osali peut-être mabe, mais rien n'est trop tard. En tout cas, senga nzambe pardon. Tika mala mabe wana, nzamba osungao. Prochaine rencontre, prochain mobile ozwa. Pesa y respect. Pesa y valeur à mobile. Et bo vanda bien. Vie eza nango difficile te. Vie eza nango facile. Biso mtozo compliqué ango. En tout cas, ndeka mwasi, j'espère koyo kinga. En tout cas, ba maman, ba yaya, ba papa, ba nzel, j'espère boki mona na lisolo a meme libino. En tout cas, ndeka mobali, nga na pesio ba courage, na pesio ba force, nzamba guideo, nzamba batelao. Apesa directive ya bien, apesa openza raisonnement ya solo. À travers conseil nga na pesi, à travers pe ba conseil ba abonné, ba otinda na ba message. Peut-être kozwango. Il faut réfléchir parce que la balle, elle est dans ton camp. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine histoire sur Mouna Mood, votre chaîne de divertissement où on raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt dans une prochaine histoire. Cette fois-ci, ce sera en français. À bientôt.